Oui, Bandeko Balandia, e-news et télévision, c'est toujours moi, votre humble présentateur de l'émission Découverte sur e-news et télévision, Plati, l'intelligence du travail. Comme vous le remarquez aux images, Toza Awana centre et église Kimbangiste, le lieu ali jour na bango ya anniversaire kaka ndenge boza ko constater Plati na équipe na et accompagner na kata e-news et télévision pour na ko présenter bino ba découverte locaux la boye neto kiti awa toza précisément na centrale ya église Kimbangiste ndenge bozo mona nabilili ezali le 25 mai ba Kimbangiste ba célébrer Noël na bango ndeka bozo mona nabilili. Je vous laisse la place de suivre parce que il n'y a pas trop de commentaires à ajouter là-dessus comme vous le constatez aux écrans. En tout cas, chers fidèles internautes d'e-news télévision, na copé Sabino, merci pour la confiance et la fidélité. Au Bozoko Bakopé Sangaï Plati, l'intelligence du travail. Je vous laisse la place de suivre. En tout cas, chers fidèles internautes, il y a Isaac News et Télévision. Et il n'y a pas de commentaires à ajouter là-dessus, comme vous les constatez aux images. Si je peux le dire, il n'y a pas de commentaires, il y a vraiment no comment. Kandenge Bozolanda, Lelo Tozali le 25 mai 2022. Bon, il est bien à date, il y a le 25 mai, et à chaque année, l'église Kimbangiste célébrer Noël, Kandenge Bozomona. Nabilili, donc je n'ai pas trop de commentaires à ajouter là-dessus. La rotique a vraiment bino botala, beau consommer ba image. Dès qu'on a le bac liboso, toza na centrale ya église Kimbangiste, na centrale awande en fait église na bango ya ba selili nyonso oyo basambelaka.
balandi ya News Télévision, je pense que quand ndenge boza ko constater ngo na bilili tozali na centre d'accueil ya église Kimbangiste o ekutami na Sayo précisément na commune ya Kasavubu. Ezali ba bilili oyo News ebongiselaki bino na kati ya découverte na tina ya ko découvrir événement o ezoleka awa na commune ya Kasavubu précisément na Sayo. En tout cas ngai na bino tozo kabwana awa na kotika bino bolanda ba image kino na suka parce que tokokota ti na kati ya centre ko faire découvrir bino même tout ce qui va se passer na kati ya centre. Na kopesa mbote na bandeko balani nyonso ya News Télévision bao bazwili baku malamu ya kolanda plati l'intelligence qui travaille na kati ya News Télévision précisément na découverte pour na kolanda magazine ya mokolo moi lelo. En tout cas portez-vous bien ba diaspora ba fidèle internaute et puis bandeko nyonso on va sepeli na reportage na découverte o to proposer bino na après-midi ya lelo. En tout cas ceux qui vont sepeli nango o s'abonner, o partager, o liker toujours avec Plati l'intelligence du travail. Je continuerai à vous faire découvrir bino d'autres choses et belles. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Nabino na tiki bino awa bo landa ba image kino na suka. Merci, bye.